Salut tout le monde, bienvenue à la télé-réalité Nabiso ya lelo. Comme vous voyez, la même lelo na supermarché. Na tokolakisa bino ndenge nini supermarché na biso ezala na kati, ndenge nini tosalaka ba shopping na biso, eloko nini ezala na kati ya supermarché, ndenge nini ba shop ezalaka. Donc sans plus tarder, na ozwa bino déjà na kati, tolakisa bino ndenge ba supermarché na biso ezala na kati. Toleka. Supermarché à Bisso, pour moi, avec le monde là dans ma haine, moi, ils ont déjà ban. Dans l'entrée, il y a un supermarché à chaque fois qu'on a pas éduqué. Quand vous avez déjà avant, vous allez aussi les samouraïs, on a eu quoi. Pour les armes machines à Bisso, il y a des drinks, il y a des omela, omaïza, moi, jus pesa, donc ça, on a un bon. On tient à un bon moment, et ça a un numéro, un code de Zawana. On peut dire qu'il y a un lingi, on tient un petit code, il y a un moment où il est. Donc, on entre, il y a un supermarché là. Oh, il y a une place sur le lundi. Bon, on a ma place à Boisa partout, donc sur le mieux van. Ouais, ça place bana basakanaka. Donc, batie na ba jouer pour na kati ya supermarché, au moins batie ba jouer au moins resto. So, le chore beti. Là ça va, chaque na biso de la main. On va le faire que je les toilettes, la carte supermarché. Let's poubelle la biso quoi. So tamboule aussi bi va sanitaire na maboko, oya okwa ko eza poubelle normale, o eza ba bouteille, donc eza bien séparé. Poubelle la biso. Ah, okocha ba papier hygiénique, ba biloko olia, ba nini après kuna ochaka net ba plastique, ba milangi. Mais o eza entrée, il y a toilette la biso. Na poto na kati ya supermarché na biso kwa tona omema bino bomona ndenge bakolete na biso ezala awa bola donc okolete na biso na kati ya supermarché ya bana basi eza bana mibali eza na ya bana eza na omema bino na kati ya bana bomona ndenge tochangeaka bana biso tozali na supermarché. Oyo place à ochange solo ochange mwana couche ochange awa. Moi, les appels à quitter. C'est ça. Ah, on a sur le lit. On met ça moi avec Belle au côté. Bah, la carte, c'est le lit au côté. Donc, les gars, la carte qui nous faut, il peut quitter ça. Au coco, on va aller là au canyon, donc, pour moi, ça. Sur le lit au chauffé, mais comme moi, là. Et ça, ma parole jusqu'à l'Iran, ma sœur est à Oyo. Au sein de l'Iran, au chauffeur, mais comme moi, on peut conseiller la Oyo.
na bacheli biso pe na bacheli biso na climatiseur na kati donc talaka mundele azokanisa mutu nyonso akanisi bana akanisi mikolo abosani bana atie biloko nyonso na kati mpona bana bazala confortable donc tokende tocontinue par contre na biso tovisite supermarché na biso kwa jouer à bana vraiment partout et puis on est à côté à resto nous c'est presque nous c'est à côté parce que nous allons revenir on a KFC sushi et ça, sur le tamboli, tiro, les donc ça, on est là, mais les tu vas continuer à y aller, sur le tamboli, les ventes, les tailles, donc tu vas quitter partout, donc tellement la tamboli, là, va talon à main, la levée, la place, on a la place à on va dire au permis, donc là, moi, la levée, on a ya, na upema kwa hapo okay sana sisi kwa mwa mai hapo
merci na ndenge bolandi biso prochainement tokolakisa biso mosusu tokobolani mosusu basujet ebele